Olá pessoal, muito obrigado a todos que estão a seguir este vídeo interpretado pelo Mr. Brenny Brandon Bravo. Without any Mr. and trouble, the powerful man. Vamos! TikTok. Manico mascarade. Mr. Brenny Brandon Bravo without any trouble and mistake. Yeyo ayena ba filme na ya sikatala net ba filme o dokolosi. Ozongo kaka et Mr. Brenny Brandon Bravo. Et je salue le pasteur Eric Kalumbu de l'église Maranatha. Tika ete ba portenir ce kanga makina 2024 et forma na 2025 au nom de Jésus. Oui, j'en profite de saluer le directeur Arnold Lutumba Akiloba de l'église Maranatha, Papa Omela. Ça continue toujours avec notre film Oyo Totalaki. 40e partie à film Nabiso Solve My Body. 4e partie. Biki Sanzo Tonanga. 4e partie. Bacteur ya bien Bazalaki. Zubi Michael. Oiseau joué na rôle Boubedike. Queenith Hilbert. Moi si Azana Kombo Annabelle, Ajonigo, Simeon, Pamela, Soshima, Ezioke et Austin, Aujor, Papa Nabiso Oya, Mande Fazolu Kaba, Basaba Moseka, Krista Nadim, moi Mobali Oyo, Azana Katsa Film Oyo, Ebube, Nalina Ebasko Makama Oneni, Tala. Nyoso eke bien te atikala jamais ko sepela kuna veste nanga na longoli okuna chona camion mais ya talanga lo na zuna bongi si voiture na epeli mais donc na memi ba style belé ba veste gentil ngali na kenikalo kwa na zaka simple moi mbali moi simple na tala webi que je soke simbité to perdre ma casse il faut y pena to à se focaliser na makambo na objectif ya makambo wana ya linga sala les wane ko travailler donc biso to beta jeza te soto sande neza mama bolingo te yoka. The suit thing is not working. Omoni ba veste lo ko simbité nyos simbité ngana lingina changer méthode style mususu. Oui masa o pena na boule il faut na changer na oza simple na nolata ba veste te mais na sur à cause c'est pela na simplicité na en tout cas moi mbalo za crâne Tarano bengo bena my foudre yoka tala bon plan ya oui tikali na sana planté il faut penser en position de ya banine plan o ngana za na sali ba makamion sokoza gentil ba veste ba nini et simité o ngana osala ka tour yo nazo sala sikoyo style nangamo parce que to tikana ba jomuke na kebo simité a simité ana micho tutikale kana une semaine nandam nazwa ko jire ngana na obima na mwa wana na opesa bino ba photo dans lia mbongo wana problème ezandesko yo ba jour ekende belé ozomo ate ngana iso sona bimi na mwa wana te sona kaiba photo na pesete longola komona ngai masa nanga ebubedike banike ebubedike alapina a You say you like my daughter. olobi kyo lingi mwana ngai ya mwasi oui na lingie The first time I saw her Mukwali boso na mona ke penda nzoto na ngai beta kipe mandefu na ngai komeka ngebu. Aha. The first time you saw her. Ta yo mona kiye. Mbana mo muteme beti pe mandefu ne bete oza posa sikwa koma mwasi na yo. Na ndengo zaka mukolo boy. Pardon, na lina tuna. Ozala deuxième femme ou bien ozala 6e, 7e, 8e femme. Nalika na comprendre. Tala. Wana kutu ezate nombre de premier bureau, 2e, 7e million égalité. Oza kaka. Ngai. Nalingi na changer ka vie na bino. Yo pesa kaka. Chance. Nga na kozwa batu nyonso ya babola ya famille na bino na mema bango na bomengo. My word is my bond. Maloba na ngai ezali richesse. I'm so sorry to disappoint. Nala vraiment désolé à ko décevoir yo. Ifunanya aza engagé na moi mobile peu importe na rolinga tabala yo na mandefu na peme tap koloba te masa yana ba papier wana papa sala ka basine ba papier haha asali ka sine ba ele ba papier ça va
bandeko awa papa na biso ya mandefu. You can have this. Okozwa oyo. Hey! Pardon. Don't. Na zwangote. Na kosa mbone. Zwa te. Pardon. No. Hey Yesu. Na boy. Pardon. It's not everything, chief. Mbongo eza nyonso te. Mbongo ekoko somba mwana nga ya mwasi te. Nakoki jamais kosakrifie mwana nga ya mwasi mpona mbongo. Jamais nzamba pekisa. Nayebi ke yo oza na mbongo nyonso. Nayebi ke oza na nyonso mpona kotonga ndako na 2 jours ata na 3 jours. Nayebi yango osala yango. Nayebi ke mbongo nyonso ya mokili oyo na ba président yo oza nango. Ochange vie na biso na famille na ngai na vie ya pauvreté okomisi na mbomete. No. Chief, pardon na boy. Mwana nga kobala yo te. Oza mukola makasi nyonso ya yo eza pembe. Pardon. Tala yo. Suki pembe nyonso bapoil nyonso eza pembe. Yo kobala mwana nga te. Yo eza pona biso. Mais nga na kolinga pe te jamais. Nini yango mbongo eza nyonso te. Pardon na bona nga na kobala na nga yo te. Pe nga linga bisa yo na nyonso. Esengo na biso eza kaka te pona ozana mbongo. Kande toza babola wona mama mbono biso. Tala. Naza mutu oyo aza na esengo. Mbongo ezalaka nyonso. Yoka. Juste zwango nabo na ozango te sans effet. Pe tosoli masolo makambo epe bele. Tala, conversation ici la kaka. Te pardon, masolo ici la. Ifuna na abala te. Pardon na kena nga simanda pardon. Okindo kito. Ah! Film na biso ekomi toujours ngebu. N'oubliez pas que c'est la 4e partie à film Nabiso. Film Nabiso ezalaki mwa muke mulai. Ba Nigeria ba komi kosa ba film mulai makasi bandeko Nabiso. Un ti mulai. Donc tozana choite photo interpréter ngo pour histoire ezala bien. C'est la 4e partie, 5e partie toto na partie tikali suite fin et film ici là. Vous ne serez jamais dessus. Mr. Brenny Brandon, bravo, de l'élio fort. Tobenga numéro no et les car WhatsApp mais appel normal et les car on a passé. En tout cas, moto na tindeli bango na vi makila na nzambe e zipika e bomba mwana ngai. Mbongo ezani mbongo ikosomba esengo ya mwana ngai jamais. Mama oya lagi mama malamu. Bande ko bobenga biso soit botiki message na WhatsApp ba encouragement na bino ba critique na bino ne yango force na biso peto ko comprendre que to suis déjà abonné belé na lobi bien moi oyo nyonso ezaka pona ba dédicace ya ofele o pesa ni 10 francs kan omolgane oyo tinaka vwano kana WhatsApp wana na kombono ne okoma esili dédicace na yangwana. Vous ne serez jamais dessus pour na ba film mususu ezoya pe na suite fin ya film oyo lobby ndeto ko continuer 5e partie ya film oyo film o kitoko Solve My Body bobo sana titre te Solve My Body bikisa nzoto na ngai nzoto ya nani babikisa jusqu'à présent botuna mais titre ngo eza ndenge nini awa tomonaki déjà papa ya Pamela na cercueil na kati ya ndaku na ye azobela na kombo ya Ifoma mais mwana mobali Emeka a quitté village aye koluka ya na ye na cité na ville kaka po ayeba ya na ye zana bomo bien problème ekomela ye tango toza kotala Emeka abanika kotambola ye wana bana koliaka pe mwambe o babenga ngo kanga journée bamela ngo kana mai omonaka plein wana ti lobi libumaka tenterente bana campus nyonso betudia na ngai nikini ntango namonika pe mwambe ya Emeka na raisonner na Ivanium na Luvanium baya ebele bamela kaka ba mai kaka boye na mwa pe mwambe alali
lobi akeku lobi pe vi na bango échange ekomaka kitoko vie eza kaka destin ya moto eza maboko ya nzambe awa tomonaki ebubedike na libanda ya porte Annabelle Gatshouse afongolaki portière na ye. Hello, darling. Bonjour, chérie. My name is Collins. Comment on a Collins? Moi, mon balo a bon, c'est là que mon tout cas. Mais c'est Collins, ni na on a kosala pona. Na eka pona mona yo, pona monio system. Ni na ngoyo mona ngai. Kwa nini? Oloro sus veste no ya. Olembia ngoy komi kilo tabe bila mola tia manga. Tana, naza posa te. Na sola no mena yebi ba makamu nyonso yo ya. Eko simba te. Oui, osomela ngai vin na melaki. Pe obongisi voiture na ngai. Pourquoi oya déranger nga boy? Oza bien. Ni na ngoyo lingi na nga. Yoka. Na ebi bat morti na yo yebsa bango boya ba jeune bino bo beta wana esimba te peu importe ya makamne so sala na ko pesa yo Adam na Eva na ngate biloko na ngo lia ngote jamais bande kwa timbeli Boubedi ki asamwe Annabelle abike akoti kele jamais temps basala wakala ensemble po Atimbeli déjà ba jeune na bango eweleke asamwe ebubedike biloko Annabelle okoliate olali nzala mission na yo esili bande ko bobenga biso tellement tobani musala to ana posa ba critique pe ba encouragement na bino. Why do you intend to marry that girl? Pwani yozana posa ya obala mwa mwashwana. Why don't you send your mom? Pwani totinda kaba papeti na yo ya bitinda. Tinda bango bazuye o sali sacrifice chief nazoye ba nini na osala bon. Na lingai kaka nanu ngamona teste ye no. Taking what I want from her. Pe moi shwana so moni etala yaya. Mafuta. Nini yango problème nini yango na yo enjoy any girl oko sala ba choix ba basi nyonso oyo lingi na mbongo zana basangisaka plaisir na business te kosanga sentiment na business te na ba faire en tout cas naza vraiment moto na kufi pona bolingo mwa swana na ozwaye ata na sa sacrifice mais na utiliser nano quand même ce qui est la possible et cause impossible na kotinda batu mususu pe na osala ngo na makamta yoka chika buzoba ba ibisaki yo bien okozwa mwa swana te mandefu na yo za mukolo esala bo tinda ka mwa mbali mususu futie ni un problème ni nango osala pona mwa swana yoza tala moso ke yozala impossible nazwa mwa swana na kozwa ye indirectement na nzela mususu so na zuye directement te na ozoye indirectement oui les lions à personne ngamoko les lions à personne donc comprendre ba jeune bango. Oui, je salue le directeur Arnold the chief you know now Lutumba na Shalom TV tala chief nini na ngozola chief oyo amona kyote tala nani na biso ke chief wana abane kolo baba buzoba o na obala mwana yo pe alobi ke nani na bwana osomba bablo ebele pe na oza famille na bino nyasa na longona ona kimobola pe na koya na biso ke yo na ebe ko tonga ndaku oyo na 2 jours apamba pe to na oloba ka bon na mona ka kampi babimse tambongo ebele ego mbongo ebele ka bon mutema na nge beti pupa puku paga na mbongo bien na boya na bite za ba jeune ye na kozwa ngotem na zwa ka ngotem na kolo bate na kote ka mwana nga moi si jamais na zwa kete ozwa ka ngotem ndimela nga na zwa te na zwa te mbongo na zwa te na za vraiment intéressante te na za vraiment intéressé te na yebi bien que yo za na engagement na yo na mwambali mwana Surya obala taona oloba tala na Monique aza mutu mobo aza chance kwe bubaza ite
ndimela nga nazwe mbongo ate matante nga makasi ndimela mama na kuta lia limbono ya pama za likau me na boyo za mbongo ana mama oyo azalaki mama moko conseillère azalaki toujours kole serré na mwana ye omoni mwana pe aza bien éduqué chichi honnêtement mama na nga esenga nyonso oya makambo ya papa ya ndoki o makambo nini oyo I don't blame him. Naza vraiment mutu na kosilikela ye te me na ondimelaka mama na ngai fona ndimele na mama nyonso oyebi akende ya musika makasi apesi mama na nga tala mbongo ebele et ya solo ça va aza vraiment chanceux hein et Boubé aza vraiment te aza ki na cité sinon te alinga kate mane fois nyonso na coupe et bon oyebi makambo ya ba masa e Boubé tango esenga makambo saki wana pona betaki yo na cimenterie boy mwa mbali wana betaki na cimenterie sikoyo bango babetaki ye bakangaki babeti ye makasi tala bakabolaki kudendo bakobeti Chichi Don't tell me kwebisanga te that you told him about a guy after yo zoyebisanga ke ntango nabetelaki yo yoki ofunda ngai mpo ebubedike eske nakofunda yo ebinga pourkui nakosalango nakosalango te yoza moninga na ngai kosala te ke ngai nakoma kosemefie na yo na bano nimero susi tala ndimelanga ngai nayebi ku makambo te me ngai nayoki eka bainformation mpe natikala mpe kotuna ye mpe te ye patuna mpe kotuna ngai te esaki wana mais they monitor everyone. Naza sûr que bato ebele bande kaka kolandela makambo wana voyez et il faut nanya siliki chérie naza vraiment désolé oyebi nini yango problème isusu nini yo zana donc nango akende na Lagos mpo amona ndeko na nga mosu ya mwasi azobenga te azosala nyonso te toza mpena na susi mpo na ye yango wana ozolela bozo oza sur telefone na ye ezoleka te mpe ata ba message akende koluka ndeko na biso ndeko na nga ya mwasi ya liboso na Lagos mais jusqu'à présent en tout cas aobenga te naza vraiment nazobanga makasi te kobanga te kobanga te eloko moto ya mabe ekomela ye na sûr que ya na azala kimia ok kolela te oui na olela te bébé Yo, so what's going on? Eh Boubé, come on, tell me. Comment? Update. Position. Fais sa position. Out of time. Nalembi. Makamoni na ngoyo le kaboe. Ba jour réseau kende. Hello. Allô? Hello, Boubé. Allô, Boubé. Hello. Allô? Baby, just drop the call. Akangi, akatinga, akati appel. Où est important, ezaka keye apoli dans la jema sabolo babomote. J'ai allé ezobetama. Mais ba jour ezo kenete. Allez tira une semaine. Somebody's money is at stake. Mbongo amutezo kene. Ba mbongo na bino ekene. Yo kanga sabino. Peu importe ya jeune ezali. Na quelques minutes, je dois changer. Et Boubako zoye kaka na ba jour ozoye. Ça va. Tala ne ozana to pesa kashi asisa. Jo biso nyoso yebi ba jour esilté. Mais na za posa kana ye bani na ngweleka. Faut pesa nga position journée. Yoka. You need to chill. Peut-être à Kokiko suspecté. Peut-être moi soit na koeba po à propos ba jeune biso. Ah cause na raison. I'm not trying to say. Tala. Na on dit ma vraiment que son ennemi bon to pesa ka moi mbala chance. Chill. Give yourself a break. Tala bino nyonso boza ka toujours boza ka wana po tola ne la position. O ngana yebika keza. Na ozwa mbongo wana na liango na sombi wa blo masa to polino to yoka ngana episayo. Omoni je o so to perdre ngo c'est que ça perd mbala nguya. Masa tika. D'ailleurs même taper perdre on peut ka to sala on ka ambiance. Bande que te comprendre. Bana église Maranatha. Mr. Brenny Brandon bravo ye na ba interprétation. Yoka. Eza opportunité na biso. Petonga na moni kezo opportunité na biso to koma batambongo. Po yo za mbongo ponga na za mbongo. Po famille na biso échanger comme na mbongo. So te permettre chief
Mba, abala mwana biso ya mwasi. En tout cas, vous avez raison. On a raisonné que pena que vous avez raison. Ebube dike wana mbongo wa mukiapesa wa bombo wana. Tala. Yo kasi mbongo wana za yo mbongo. Mbongo wa babombo. Chief alobi apesa biso 10 millions de naira. So kaka mwana biso andimi. Tala ka mbongo wana tozwango. Content on a 0-0. Les belés, massa. Tout ça la nyonso, toi assuré que ton confrère que il faut n'aya moi na biso abala papa wana. Tala. Yo il faut so yo intéressé tenga na za intéressé. Na intéressé mongo. Ah, so intéressé to lité à to forcer batwana. Tout ça là ngo tika. Bongana ngaza poza bya kwa mutambongo. Ah mbongo. Oui, je salue maman colonel. Oui, dit maman Passi. Kinawila. Napesio. Bambo Tebele. Sans oublier la sœur Rachel Widi. Mopao. Awilo. Bande Konyoso. Napesi bino wa salam. Eh yo. Zalana Libana. Bonjour monsieur. Ninango oluka tena ya wana monika bokomi libanda ke bo oluka ba sécurité omoni ba komi sécurité bazoluka ba sécurité oui na monya wana bo ba mi papier Follow me. Landangai. Oui monsieur. Bande ko ba interprétation oyo eza kitoko. Je salue batu nyonso oyo babana musalo liboso na biso ba vie pe ba yaya pe bande ko nyonso ba collègue boss. He's here for the security work we posted. Masawa yepona kozaloka sécurité na ndeto mama papier na bon après-midi monsieur. Good afternoon. Oui, bon après-midi. What is your name? Yo komo na nani? My name is Komo na ngezali Inemeka monsieur. Have you worked as Est-ce qu'il y a déjà au travail la sécurité? No, sir. Te nanu te monsieur. Na tira sala te même. Get small. Na zana mwa mutu mobo dans notion mu keka ka na mona papa mwando kengela na mona makamwando sala. Niveau de titre na yo zanini. SSC, sir. Ngana suka kana 6e primaire monsieur. not and salaries before? Oh, tikala jamais ko travailler na place mo ba futa au salaire. Non non. En tout cas, ngana tikala jamais au salaire. Massa tigre. I don't really. Ah, nazana posa na été muto asala te mo bolo. Ah mais monsieur pardon. Na bondelio pardon. Please, I beg you in the name of God. Na kombo ya Christu. We are true to God. En tout cas, naza luka ndeko na ngai ya mwasi aya na Lagos alimwa kaboye nazo na yaki abatu babeti nga makofi matutu lo partout na ye babotoli nga nyonso portefeuille pe téléphone na nga naza na soutenir na pardon pesa ka chance Don't send me away. I don't have ko anywhere. bwa kanga libanda te I'm pardon still under the bridge. naza muto na ola na libanda na lifaza tata pardon. So I should go because I don't have any other money. Naza vraiment tala monter na lina travail. Si kana bi naza posa mwambalo te atina te. Monsieur pardon. Na kende te so yo bobinga te. Na kende so na sa musalote. Yo telema. Yo o ki te telema. Te pardon kana kete. Yo te na kete yo lungwa kende. Te kana kete bobo manga. Akete. Ke place monte. Tala yo. Ake place monte bobo manga na bikende lungwa ake place monte ngara gete parora mo ngara sam salon ake place monte na bibia tele makende aneko alenda kimboka te alenda kangeka boss kangeka boss mais nina ngozo le ka Who is this? What are you doing here? problème nina ngo boche na sebo azana posa za sécurité na palais mais na sepe l'inter My spirit was not. esprit na nga esimbiete na moni azama be God, please now, please. monsieur pardon Please. omoni yebisa esprit na yo yebisa nkana sola na esprit na yo na yebise so na convaincre que ete en tout cas so alobi ke esimbite na bimi na nga na ke Get up. yo telema Get up. Get up. mets-toi debout Stand up. Abi telema Get up first. Get up. mets-toi debout mon frère hein Listen to me. yo yo kate telema
Goodness. Ah, Zambé. Papa, oui, chérie. Daddy. Papa. Daddy, why don't you just give Papa, pour aller te passer qu'à chance. Please. Pardon. Nous sommes à que abondelio, azape mbinga, azape. And we need an urgent report. Petozan pour ça batu ba travailler na 400 salo yo. Mais kai kaka non, akosa non bien. Loko lo bibongo. Oui, nandimi papa. Listen. Yo kangai. If you try any nonsense. So na mono salika buzoba ana katsanda ko yo. So na mono kako umeki kako sakana ngai na kulakso bombwana ngana ko swayo minu pe na bomio antuka na osailote so na salilo mabebo mangai boss na sailo mo mabete tala nezana yesa ba massa ba sécurité o msusu ba garde na ba bomanga ai mais kuna chambre ba sécurité pesa ina ba uniforme You should go home. Bon naza désolé pourquoi pas yo ke nanda kuna ofa bilama madame naza nda bute nazo ke kaka na zamba place na tina nda ko silati ba bilamba ba ni na ozo kalamite na ya tala merci kende merci OK wapi na ozo li papa na ngai aha merci o Bandeko aimé kazi musala abani mbango journée nous a bien et que bien papa na kumsinzambe ya kananu. Why did you intercede? Point nini yo o sepe na jeune garçon oyo. I don't like him. Na sepe na été aza vraiment na talenta mukete na musalango pe na umone aza tina te non papa akosala nyonso oyo na katanda ponda kwa papa na ngana ondimela yo papa ata msala osokola ba bilamba I have nothing to worry. akosala nyonso na obanga te papa. Oui papa. Ah, moi si quand même abundela ki Emeka. Tigre, pardon. Côté sa voiture, on a parking. Bandeko, tombo sanate papa bengaka ifoma. Emeka ayoko luka ifoma na kati ya ndako oyo. Est-ce que za ifoma o Emeka luka? Awo zaki nini zaki na butu. Bandeko babimela ki mwana mwasi wa bandeko ganga. Yesu yasa. Aganga ki. Atali gauche droite. Bandeko aganga makasi. Aganga ki makasi. Jésus. Non. Ifunanya. Nini yango gangi boye? Ifunanya. Kind of ill dream is oyo ndoto andenge nini boye? Ba mascarade ba yeba sungio. Oui maman. They grabbed me and ba immediately kanginga directement na gangi na zo comprendre. Nini mascarade yende a big si tomba on bakangi yo. En tout cas na on dirait ebubedi ki obatela yo. Na lobby mascarade ya mwindu ya ebubedi kete. Oui. Kasi ebubedi ke mpala ta mascarade peut-être a changer ngwe lambati. I know but Na yebi me which means tala ifunanya walingelo bake ezana makamobo oyo mission batinda ebubediki asala na samo kilo yo. We have to be very strong. Toza makasi na ba prière et en plus to sala nyonso to bwaka nyonso bisika bikaoki. Sinon en tout cas toza na ba problème sérieux. Vous comprenez? To sambela ensemble makasi. Hey, You don't seem to be hearing me what I said. bozo comprendre ngati makam na oloba. We are returning To gozong sa nyonso oyo ebubedike. Tala, jamais. Nalobi manze ofo e simbate. Soki bolobi bo sabongo e simbate pona mwana ngai jamais.
that they have Yebsa bangwa ba kwesame. Omoni yolo ba bongo oui. What are you talking? Nina ngolo bela. We are the men in this. Tozami bali na kata famille. And this is my family. Pe o eza famille na ngai. So everything Pe nyasa ona lobi ifo eza la bongo. accept that. Yo koko lingate. Chief mbaza mbala mwana yo. Chief mbaza mbala ya ifuna ya. Na boyi ye mande fepeme. Na lobi bien. Osala nyasa. O tala. Atike bube. Tala. Zamba limbi sabino pona yoka. Nina ngo yebi wana. What do you know? Nina ngo oyebi na vie. Nina ngo yebi. The sooner you begin to accept. Tango yo okondima ka chifumba. Chifumba azamu bali na yo eza mieux pona yo. No way. Jamais simbate. Ebubedi kene mu mafuta nzo na kangamno. No way. Kangamno na makamo mafuta nzo yo. Nina ngo yebi pona vie. Quand est-ce que yo makamo bana yo? Omoni. Chifumba is your husband. Chifumba azamu bali na yo. Omoni yo. Chifumba mo bali na yo. Okosi. Yo na mama na yo. Da simbate. Not true. Simbate. Penga na ebisi yo tona za bomoy. Mwana nga ko bala jamais. Chifuana. Penga na ebisi yo so zuba mbongo na nini. Zom sela bango. Swati. Yo moso lingi. Kende. Mwana yo ya mwasi ya bala. Bolimbo sacrifier mwana nga pona mbongo. We shall see. Totala. We shall see. Totala. Aganede. Yaka fanda. Fanda wa. Tira bango abuzoba. Kolela ate. Likola mwa mbalo ya mande fuboye. Tonga za bomo. Nazana simana yo. Batu nyonso ba oyanga tonga zawa. Jamais ko sala matonga na zambo moy. Ozokanga. Your father died. They did not train you. Pena linga ebiso ke papa na bino akufa. Bango nyonso ba so sena yote. Ngana ebubedike. Neto ozwa yo na sai. Tutansi yo pe. Na micho ba zumbongo ya ba riche. Pour baba on sacrifice simbate jamais simbate ngana za simana yo. Oyo ki mwana ngai. Kolela teo. Ah. Aïe Zambe originalité Yenge kaka bolobako Wanga botika yango mateke Masolo ba seso ba téléphone Botika yango ne maison Ego Reboto Remoko les deux jours pas comme les autres Je t'aime yembe Bonti melangai yaya Na biso mona mère Awa bavandisa indusa nano osakana te bazali koteka baccessoire vedure ya batelefone ya marke nyonso display evandi ekuba empreinte evandisa indusa chargeur anticasse bachargeur ya marke lokola Raymond Itel iPhone Samsung Itel etikalisima te awa bazali pe na ba réparateur auto qualifié ata téléphone ye ya mapoire ekozonga mobimba sa problème lokola ya sika ya carton bopesa bango confiance po awa masolo ezobeta madada bokanisi esili jakoko esila bongo bazali pe koteka baflash disco pe bacarte mémoire kitoko yokelanga eloko oyo toujours qualité numéro 1 la tête Congo c'est que Makembe Kabino yango ye maison chez Makembe number 1 kandi masolo accessoire mon kaze aux accessoires nyonso ba téléphone ba original et outil Dubai ba chombo boni ke na accessoire te so pas chez Makembe aussi Andiba on a confirmé pendant que non motel qui a display na Congo Temba yes donc mon là lobby Temba alors du comment vous souhaitez alors c'est-à-dire que vous avez pour servir dino de bonne qualité donc good qualité à bien parce que à Maria la qualité à kitoko donc biso to kota katina bureau pour on a salué que non Maria azali number 1 na Congo
Mon mère, si Kanam Soko, Awana Kichasa, Bosa Kosepela, Po, Bavandisi Ndusanini, Maison, Gloire et Banto, Yayemoko Tembaka Yembe, Oyo Ezwami, na Veni, Bongandanga, na Kwasmanango, na Prince Kasabubu, na Komi na Kasabubu, Oza Mobimana Mukutu Bosa na Pocha Umezala, Tope, Benga Boy Noza Fiche Kanabino. Ah, Maison et Gloire et Banto, chez Tembaka Yo Penza, vous allez Zambé, Yama Solo à ce soir, vous allez la tête, Bazo ça la paix, livraison à domicile. Besoin d'idée, hein. Maria azali number 1 na Congo. Bandeko, Ebubedike a changé style. Alobi, il faut asala style musu. Oh. Moi soeur ya bien. Hey. Bandeko, Ebubedike a vaniko kale moi soeur. Oh, kenete. What is the meaning of this nonsense? Oh, nyo c'est l'accinini. What's your problem? Problème ina nini? Can't you let go? Oko kenete. Tala yoka. So na bina lingyo na ebelone na mata bandeko ba beta ki mata. Uzo ba bolingo. Problème na nini? Tala. À la prochaine occasion na okuta susu o mona na ko longolo wa bilamba po e ba kana na ngai. Bandeko film na biso ebongi. Ebubedike. To kanisa ki yonde oko ipena ko relever moi muke. Défi. Benzo rate okutu fuataba. Donc ngoto bobo bakangele porteur. Tala longola la porteur na ngai. Problème na nini vraiment? Tana lingayo makasi. Tala longola ma misapina selte na porteur na ngai. Oh. Balego Ebubedike atemina position na lingayo ayena style ya bapomba ayaki lokola frère aluki amitié aluki relation esimbe kate parce ayena style oyo babenga yango siko style ya bagang ya bapomba na lelio fa na lela yo tana bina lela yo ata nzambe azoyeba na mapate azoyebaki na lelio fa olinga lokuta toyebi deja age na yo oye shida Bandeko Ebubedike eske akolonga na shida oyo na compétition oyo bakimi akei a rapidité akotaki na voiture na ye bandeko bobenga biso soki bozana spot na bino botindeli biso vous ne serez jamais dessus tosala interprétation ya ba maison na bino pe tolobela bino dédicace na film oyo ne baneti suka eza ofele peut-être à la prochaine occasion de moi mukiata to andosia est-ce que ça bien oza liboma tande otam sa voiture non pourquoi otam sa voiture lo kwa mutaliboma nazali boma pona yo oza liboma pena solo yoka solo ngola eloko na yo wana te mabunda prince no liboso na ngate o mona ma kam na sala na tout tango te tout tango so tout tango ezaka pona bolingo tango nyaso yo lo bana kana pe tango nyaso kanga na mona kana lingayo tika babiloko wana ko na okende te na tika ka voiture nazali boma pona yo pe tango nyaso yo silika bote ne zo mataka tika bongo do silika te zala no ka gentil ponga na tika na botso tala na sa ba aventure te ne naza boy na lembi na babuso banyoso salanga boy I'm done with that bullshit. Na lembi pardon longole loko na wana liboso nanga s'il vous plaît tala na olongolango te na lingayo naza sérieux na makam na oloba tant yo comprendre ka kenga na lingayo naza pe sérieux ne o kasenga na sa aventure zelo zo mona makam na sa na toute ta voiture oyo ta longola voiture na liboso na okene place monte tikala ka wana babuso banini problème no nini bandeko babolingo mpe ya bwezala kaka pado bapomba koma oza bolingo na makasi tala ozongi mwa moki otuti yango mpe pimpi ta zonga otuti yango bien pansana mais okolongola bote nina problème tala nakokoswa yo nakomundana omona osukisanga motema yoka nalingi yo makasi I love you. Nalingi yo. Nyonso ya yo suki na yo basili
cimenterie na yo kifwendende partout lianzi na yo tala nini na problème yango na yo tala nalingi yo makasi ezala ta soutien no na lingango tala nazotika voiture na nga awa pe soki problème comme voiture na yo mto futa bandeko ebube que a changé style toyebi déjà tala moi tant yo silika ka yo po matsaka beauté na yo na linga ozali boma winandimi ozali go ta oza vraiment fou ya li fou dans li boma makasi kizengi winandimi tala longola loboko na yo ya salité na voiture na ngai oni ba buzo baboye nzamba pekisa vraiment bandeko bokutana lelo bokutana bena na mutu bena albi ochoka mala les na bolingo nini yango masa problème nini yaya Look at your gate. tala vraiment portier na yo wana makambo azanango moi mobalo aza bogar nga vraiment na kwesa mina bolingo ne masa na ngai nini yango boye est-ce que au bani liboma ou le mama solo portier tala donc cela ne me fait rien nga kane na moni bo ataza portier moi et ça l'angelo monter No, this is a joke. te wana osaba aventure yesa ki osaba aventure chacha est-ce que ça vraiment ça sérieuse na makamolo ba Crushing on my yo ozo kokweya na bolingo na portier na ngai. Please make it make sense. Hein? Ça là qu'elle n'a comprendre vraiment qu'elle est sérieuse. Oui, elle a vraiment bogar. My dad. Yoka, moni, papa nanga aboya qui est vraiment ya pour travailler, ngai na insista ki. Bon, ndanya lo bakena na omo na pe azo samsama. Yango ebe mo mbana oyo. Osa musala ozo bina desa ba ya kana bandu dere. Tala na habité ko bongo te meya za bogar. Aza mo mbal mo boy sukali. Tala tika babiloko boy. Makamo ya buzobale. Tala momo mbala yoka. Nani ya biso boy. Amoni kane asawana. I am saying that. Soki yo zuye olambiye okote na nzunga bomoi pese bilamba nini tala mutu moto timbela pena ki aza portier ngam na efso ya solo na lele fota en tout cas yef saka ki osaba aventure o ba buzoba ni na ngo sabo vraiment o lo makamwa solo chacha. Well, sweetie. En tout cas, bon, le colo kasanga na kosa. I will. Ça va. So yo boy na yo kosala bongo nga na biso nga mona osala ngo. Tala, omoni yo so sali yango. Ozo mwa mbalana na oza sumera mina ote. O buzo banini. Gosh. Hey. Fasha. Tala chacha tatika. Asaka ba buzo ba asaka aventure animation. Mais aventure en opé comme musika. Hey yeso moi mbalo c'est normal maneko chacha akufi na bolingo ya portier o lisusu nani oyo Pamela moi sa utaki. Your name is Nemeka. Comment na yo eza Emeka? Yes, madam. Oui, comment na eza Emeka? Madame. Obenga madame. Oui. Can you just call me Pam? Est-ce que Obenga ngaka Pamela? Kombo na ngande yangwana. Pa zama peksa. Oza poso benga nga msala. Wande ngana okokate. I don't want to lose my job. Maman za posa vraiment au perdre msana ngate. I don't feel call you that catch with Nika. Est-ce que son a bengo madame Pamela za problème? Boyoka. Na ndo bengo ka madame mwa muke. Yoka. Est-ce que c'est solo? En tout cas, ça moi mbal mo bogar na lelio fort, ça vraiment sukali bebo. And I like Olobi oyokinga na sepe no makasi. I like you. Na lelio fort no zawana yoka. I know you're afraid of na yebi penza ke obanga papa nanga za azala vraiment mingi na voyage za pe ape na mbokote. Mais we can o ngana ko loba to sala makamnyo so ya ko batama cache. Madame, pardon s'il vous plaît na bon delio. Na za na posa te operdre msalo so na sali ka bona ko mali fasa na uti da manda ko sila te pardon. Na za posa operdre msalo te. Madame.
natika biloko natika ki bilo mobo wana kuna likabu na ni na loso na ola oza vraiment moi mbali moko wala la madame na keta likabu na loso bane au moins madame pe shida ba ebisaki ye a considérer ngo azwa vraiment na considération alobi talam tu fais c'est société omoni moi swana awzaya yo tango ngana zakana bomo ye akoma yo ngana zondima me I don't know why she's nazo ebate po anini mama wana aza posa zakana pauvreté ozomo yoka ngana za posa kena sa makambo ebele na yo oui esala mabongo peta nyonso ngana ozala na osa nyonso yo mwana na koma yo but I don't know why bon nazo ebate pourquoi someone like me mutu lokola ngai Chifumba I'm trying to put nazo meka kolongola mwasi wana na pauvreté na kimobola ya mabe azo boya kopesa mwana yeye na loboko ya mariage pourquoi I don't know why so nazo ebate batu misusu baza na pauvreté ba uti na ngo musika na bamboka moko ya se komi kolata na biso hein nazo ebate o mutu ande nini that's our business bon eza ba faire na bino hein how it is just let bon ngali na ebisa yo ke ton nyonso yo o convaincre que ye sala ke ngai na ye ba informer ngai oui bimisa mwelo ko ana so yo sali yango ozwa ba cadeau ebele pe nga pe nazo sala ka nyonso esengi kaka ke chifi ya valeur lokola pesa ye bande kwa sali sini tango yo wana ezaka ba papier ya that's okay let me take my leave wabengaka ba kwanza dans so bon nga na okende déjà nazonga tala pesa ka tango mwa muke na faire comprendre bango réalité ya vie bande ko pero to yebie shida na ye aye abetela kaka ifunanya shida po papa oya ba mais papa oyo musala na ye yo nanga to yebi aya kaka koluka bana basio baza moseka po ye asala bango na sacrifice lokola Chifu Udemba asalaki déjà sacrifice na ye bazoloba bien ye asalaki sacrifice bandeko bana basi botambola bombangi nzambe po nzambe alakisa yo mutu nini oyo okoki ko fréquenter bozala na ye ensemble lokola papa boye ata sombeli voiture eza lokola yo mo misombi voiture na makila na yo awa basi oyo toyebi yango mwana mwasi kitoko sali na kofanda bandeko ebubedike ayolanda lisusu Annabelle awa na kati bandeko Annabelle ebubedike fanda Annabelle ateme okene boye yaka tika buzoba osabia na kobwakelo masango oyo bandeko bwakele masanga veste komi kilo kototo yebi moko pariaki pona Annabelle baya wana mso pariaki ke pona ebubedike akoisa Annabelle nani akoganye what just happened nini angweleki ba masa aska bomol makamweleki kuna te masa bubuje ko boye sanga ta makamweleki kalaming te chez osila hein bandeko ebubedike azotala ka anzambe bubedike esili ozonga mboka na velo na yebisa bino akoka te un villageois akoka te tala bosalaka baventure tala makamula eza makambo moko fotola na malembe eza processus ya molai tala j'ai esili nanu te faut pesa biso chance bon nabeteli bino maboko makasi mais mbongo wana déjà naliango pardon bandeko koto Henry aza trop sûr na ye que alie déjà mbongo ebubedike olesi mbongo batu bana mibala toyebi batie 128 millions de naira na je pona munana koganya biloko nebeli biloko nanga merci beaucoup madame Yamouké en tout cas na olia susté
dana lambaki te nayebi kolambaki me eza wana kolia na eza na responsabilité na biso yaka toke kolia te madame merci beaucoup natonda déjà nga vraiment dana aliaki de aloso na likayabu tala nyonso eza bien madame papa azawa te papa aza libana ya mboka azala vraiment kimia non madame pardon na bondelio nga musana eza ka na porte nakolinga jamais nakota na kati ya ndako yoka relax nazoyebake yo za moto abobangi okamwa okati bakamera kashe eza te nazwaki yango nyonso nabomaki yango donc na éteindre yango esala lisusu te madame pardon bolimbisi naza baposa te vraiment balongana na mosalo ya kitoko pardon nabondelo madame s'il vous plaît ça va lokolo boyinga mpe na kofanda awa kasi bandeko madame azwi déjà coup de foudre fanda te nayokaka ata mwa moto na yo madame nafanda boye na peme mona yo nga na banga te naza na mposa azwa moto na yo fanda epa na ngai fanda peme na ngai fanda na ngai bandeko mwana mwasi papa abetani atelemi nini yango bakuzwa madame otuti nga na dendo bandeko batuti ye na kifwende na bangi madame inzabe madame akiti lisusu madame pardon bolimbisi yo pe na pwani osaboye osala makambo lokwa mwa moboye ya ba 3 ans oui na oza mposa oboma vi na nga tala eloko moko te yosalama oza mwa mbali fo napusa pe naza mwa mbali oza pe mwa mbali te yi oza bebe munene madame nandimi eza bebe munene pardon madame pardon nabwana nga te bibi bandeko bato toyebi bango bayaka bongo soki problème eye bakimi bon ezalaki ndenge mama na nga akufaki onga ndenge nalobaki liwana ye makambo ebele ekomaki bato bana koloba basongisongi balobaka ke o papa na nga mutabome mama na ngai bato nyonso na bawenze partout bakizaka papa na nga ne mutu azali coupable me nga nayebeke mama na nga akufeka na liwamo normal abelaki mpe nayebi ke papa na nga aza vraiment ritualiste te tellement aza na mbongo ebele oui bato baolobaka bongo eza na kaka ke bato mingi balingaka kosela bato makambo sikoyo epa na yo naza désolé nano mpo na histoire obetelinga mpo na mama non cela ne dérange pas eza ka makambo eleka te vous voyez makambo eleka tolingaka kokanisa yango mingi te mpo sala biso mpasi na motema so na raisonne mama na nga nini nazalaki so na raisonne bano choke nga makasi eza nasala nyonso nalongola douleur ekita na se oui nabeta nkakara yo oza kaka fille unique oui oza kaka fille unique oui na fille unique po tya mosapi bonkwa nini oui naza fille unique yo mona mutu moko awa par ngai te namona mwa moko te en tout cas loko ozali na voyage te naza kaka na minute nde naza vraiment fille unique po papa na nga boti na sude a propos na yo mpo oza mpe kaka fils unique te nga nakolobake naza fils unique mwa mobali me naza nde na bandeko na ngai ya basi oui serapele ngai lisusu yo olobaki oya na Lagos mpona olukaka ndeko no ya mwasi apropo ya makambo yango ntango olandela makambo yango nyonso babotela yo telefone babiloko nyonso nini yango sikoyo en tout cas aza ndeko na ngai ya mwasi aza ene ya famille bato ayaki mpona koluka mwa mosala akite village ayawa na cité na ville mpona koluka mosala ya sela 5 mois banda toluka ye ata mutu moko amona ye lisusu te vraiment 5 mois sikoyo nini yango oyo osalaki est-ce okendaki ata na epai ya leta koluka nini oui nakende epai ya leta donc
nyonso ezalaka mbongo pe nyonso bayibe ngai nazali suna mbongo te donc omoni leta asengaka mbongo mo partout omoni neza boye na mboka oyo so oza na mbongo te esili moto asunga aza te okomi kaka lokola lipapa asi alipapa. En tout cas eza vraiment triste sikoyo sikoyo kumisa pe ka nzambe oyaki na Lagos awa elongo mo mpe ya mabe ekomeli yo te malgré tout babotoli batelefone bayibi yo mpe bambongo naza vraiment désolé koyoka yango mais nalingi nayebi soki nayoki malile estce tokokende kuna opesanga mwa moto madame en tout cas pardon naokende na kati te naza na jaquette napesa yo jaquette sava yoka naza na posaka tokota na kati so toza na kati boye ezata totala boye oza pembe nango opesanga mwa chaleur omona corps étranger esalanga mwa basebo te madame pardon naza na jaquette mo ya monene komisa pena bato nyonso moto nazwi lo jaquette. Oui, s'il vous plaît, oza osiliki nazwi lo jaquette te nasiliki te seka na mwa muke bandeko awa toyebi Pamela style na ye akwesa kaka emeka koto nani na porte ndako toyebi yango malgré tout eza na butu tozomona mwa mbalo c'est comme si ezalaki ebubedike aha ezalaki ebubedike veste na ala te na journée yango aboyi mbongo ekende azolandela ye kaka atielika Anabela mwaliyaka kakaka fongolako bandeko aza mbamba baninga wandoya na moi ya ebelati na butu nini yango nango alinga buka porte Annabelle pourquoi yo zo traité nga lokola mutu mo boye pe ya mwa muke problème na eza na nini nalingi yo tala bongo koya na porte na ngai na aero tala tanga na oyo episo nalingi yo kaka. Est-ce que vous avez un faveur, s'il vous plaît? Koya suna ndaku na ba erote, s'il vous plaît. Yo ilika makambuka ya Balthazar na so sali bongo postant na ba TikTok man. Te ngai na za pona ba projet wana te. Pourquoi yo zaboye? Hein? Ozali boma oza kizengi kidangele. Ngana kene pa ite na ndimi na kidangele. Bandeko ebubedike alati mwa mukeka na Annabelle abeti lisuba pe kisi yoka nazawa na okepa ite tiba bomanga leta kangai oyoka sango sava na sepeli atukanga pe na sepeli makasi o sepeli na jacket na nga ndimi yango omoni kotala mutambongo lokwa yo alati jacket ya biso babola. Bon, est-ce que tu koke kuna na kati s'il vous plaît? Te kana ke kuna kati te na porte omoni porte na fana mingi na porta una ngai kuna yo benga ngaka madame moko amuke benga kaka Pamela te na ko bengo te ça va nando benga yo mademoiselle Pamela. Ok, ça va. Nandimi kas. Siko, est-ce que tu as cité madame, pardon s'il vous plaît. Il y a ko pardon. Tu rentres à la porte. S'il vous plaît. Madame. Pardon. Pamela, on ira hier. On ira. Tala. Après ça, moi, je vais voir le bas. En tout cas, est-ce que azo lingana bolingwa solo parce que to yebi da musala oyo bonaza kati kuna abakisa kisu yololo na eweleke awa est-ce que Emeka akokwesa mana piège ya Pamela? Est-ce que Pamela azokosa azoluka à l'aventure? Est-ce que Pamela na tini moto na nzambe tala patron ngane na zaboye na za innocent en tout cas na tiga ko salelo moto ko tala mwana ngape na simbiete ngapenza
moi na patron na linga jamais en tout cas mote bomanga na ko linga te jamais en tout cas banda ba betanga na mboka pa ba jeune wana na ko tika la jamais so sa moi si na vie na ngambema nzambe jacket na ngai so patron ye amon jacket na ngai na ya longwa msala na ozwango nde nini bandeko moko nkuba ezalaka bien awa to comprendre que Emeka des fois za kuba na village ayoka que kolinga babeba batela mabe tango ebubedike na ba masa na ye bakangaki ye babetaki ye wana ezalaki bongo na 3e partie totalaki on a vu en tout cas tango etani ebubedike ka toujours na Good morning. Bonjour, mwana mwasi ya kitoko. Bandeko, bonjour. What did you do? Hello, ni nango sala wa penda bo libanda. Oui na telmi alibanda kaka na lala kia. Olala kia oui. Pourquoi? C'est parce que na lingayo. Te mali les aima kasi te na zena fest. Non, voiture ne zapi. Te voiture na tikena ndaku ne na kama kolo na boya. Wow, naza désolé. S'il vous plaît, to kota na kati ndaku na ngate. Ne kana monyo kana tango o bimi kito makasi moya dona na kizonga te na insister tokota na kati to sola bien. Merci lokolo bibon tokota bandeko ebubedike alongi akota kina kat ay bolanda biso oyo ezakaka toujours ça continue onda kuna ngai. Oh, c'est la 4e partie à filmer na biso. Wow, ndako za kitoko. Merci beaucoup. Eh, Malil Makas. Yoka, osa Malil. Na salata café pour na yo, s'il vous plaît. Eh, Yesu. Lukuta. Toye bien déjà, Lukuta. Eh, nini ngoboye. T'es na ça bien. Ça va? Hein? Chief. Hey! Asombi voiture, naib sakio. Voiture yango ye. Naib sebino ke to koma batambongo. Omon lelo to koma batambongo. Chief asombi voiture pour na biso. To be associated with Eza esengo na biso. To koma batambongo sikoyo. We are very rich. To komi deja na mbongo ebele. My son. Mwana ngai. If you know how you drove that Soko yebi oyo sala oza vraiment très important pour na yo. And take it back to the Longo la voiture zong sango e pa ya muto a pesio yeb sa bango to lingi voiture. Ko zong sa ni voiture. Say who died? Yo mwana. La zong sa ni voiture. If you take this So zwika voiture longo la ngoyi. What's this? O ba buso banini? Chief Mba bought you a car and a driver. Chief Mba asomi voiture pour na mwana yo zong sango. Oza pena liboma ta na pesio respect mebele ya ko benga liboma te naza posa voiture wana tomo voiture wana nena lobaki pe na insister toza na posa na ngote Take this vehicle mwana to your daughters. bozwa ngo bomemela bana na bino ya basi bopesa ngo mwana na ngate bozwa mwana bino bopesa chief omoni yo You are going to leave this yo zana style ya pauvreté okolungwa na famille na biso okotika tokolinga jamais tozala na mwasi boye oza mwasi yo tobala yo tala ngana zali efunanya naza na sima na lokola naza envie papa na kufa oyo bandeko papa na yo ata ndenge nini esimba te likolo ya chifumba oyo boye boteka mwana nga jamais ata na tombe nanga na liwana nga na kolinga jamais oteka mwana olobi bongo na boyi tona bi jamais mwana na nga akokolinga jamais chifu wana jamais na nde naza na bomoyi jamais tango za bomoyi akoki kosomba jet avion ya munene voiture ya Cristiano Lamborghini nyonso esimba te tala omoni mbongo esalaka nyonso oyo eza possible yo ata mbongo esombanga te bandeko bolanda biso na 5e partie